loso atamba kubonisa bino biso sisimana bino mikakatano bambula bambonge sisimana bino Bulimba biso bana te boku bakote yakabiso tango nyonso Ona maloba na bino mozangisa kate na yo kakaposa kutika bino te bana Kutika bino te bana Kutika biso pete nisonyanzila Bulimba biso te Matondo na biso banso baito ya noli lisusu na mbela ya mokolo mwalelo ekozala animé na koko ya suka mboka na songia nzila fumu kusukia muzala mpanda na ngola oyo basalaki mobembo batika kibongo kiwatomba pona koya kokoba na sango ya etumba lobiko ya loposo moindo toyebike ne songia nzila tango yonso bakokendaka isika tango yonso bakosalaka déplacement objectif ezali etumba ya lobiko ya loposo moindo tokolikia eze conférence moko na moko abimisa nkasa po mayeko bima ezali boyebi pe bwanye ezanga lipasa connaissance kouta directement na pemba kalunga tokozwa ngonga mingi te na botosi yetu sengeli kopesa epai ya koko ya suka mboka na songia nzila fumu kusukia muzala mpanda na ngola totiki maloba epai na bino koko boleisa biso bilei kouta franchement na pemba kalunga matoki matondo mingi na tata Ntwadisi ya masolo matondo mingi na bandeko banso banganga ngunza bangunza babiangami banso baetoye lisusu lelo mpona koyanola na mbela na biso oyo ezalaki lobi na ntina ya bosololi bomoi ya biso bayindo awa tozali kokundola mibutuku mwambe na misato uta bozongi ya mbuta machwa koleka bongo to kobakisa mikolo mibale totondi pe botondi bandeko ya radio pe télévision ya Congo chaîne nationale ya Congo bapesi biso eteni oyo po ete tokoka kosolola na bino lisusu masolo mae bandeko na bongo totombeli banso boyei bolamu tina ya kosolola ya biso na bino ezali po ete biso bayindo tolongwa nanu na eta oyo tozali lolenge oyo tozali elongo bani te kotala baloposo nyonso soki bayei awa biso tozali bangamba tosalela bango ata toke epai na bango tokozala kaka bangamba mpona kosalela bango nzoka tata mokeli oyo akeli biso banso bato azali na alima aza na bolingo akoki kosala te ete baloposo mosusu emonela baloposo mosusu kasi soki ekomi lolenge lona elingi koloba tina moko ezali pe likambo moko ezali nde tolimbolaki lobi ete biso bayindo tozali na biso bato ya yambo pe bakulutu ya mokili mobimba biso bato totangisi mokili biso bato tosalaki maso liboso kasi kolandela mobeko moko ya tata mokeli oyo ebengami mobeko mwa bolingo mobeko wana mwa bolingo ebota lolenge oyo elingaka koloba oyo elona maka oyo epikola maka
lokola mokili ekelami na lolenge mibale ya botata na bonengwa butu moi nzala kolia kolala kolamuka kobotama kozonga mokili ya molimo nyonso mibale kokanga kofungola kokonzama nde esalaki ke libota oyo bazalaki nano nsima mpe moke wana biso tomizalelaki makasi tomizalela na bamboka na biso ndenge tolimbolaki te kutu na ntango ya Adamu na Eva wana biso si tozala basusu bakotuna balobi tozalaka wapi kasi ntango ozotanga Bible kotangelaka ngo na kondima te kasi tangelaka ngo na bososoli po soki osi okoli mayele esi efungwami na bomwana bayebisaka yo soko omeli mbuma lilala ekobota yo na mutu wana bomwana olelaka kasi ntango okoli soko omeli mbuma lilala soki balobi te ekobota yo na mutu ifo tala nano pembeni na mokili nani atambolaka na nzeta lilala ebota ye po mituna eske na mokili oyo naza mutu ayambo na meli mbuma lilala po soki naza mutu ayambo te mutu ya liboso amelaka mbuma lilala ye nde ekobota nano epa na ye alors ntango ngai nazomona te bato mosusu baza na yango na ndimi ete soki nga mpe mbuma lilala elekanaki ngai ekobota kasi soki namoni yango te nakondima te lolengo wana botangela Bible mpe na bososoli ezala ta Coran ntango bazoloba jardin d'Eden esika ya Adamu na Eva fleuve na bafleuve mine oyo bazotanga wana toali na fleuve moko Guillon ekei na royaume Kush oyo ezalaki royaume Kush royaume ya Chako so balobi royaume roi azali gouvernement ezali mpe population ezali nzoka na ntango wana Adamu na Eva baza nano bango mibale kaka na jardin d'Eden do nano mokili na bango esalemi te alors mboka wana ezali awa na Afrique royaume wana ezalaki ozwi ndambo ya Congo ozwi Soudan ozwi Ethiopie mpe bamboka mosusu na bakenya nyonso ezalaki na kati ya royaume wana Égypte eza kutu royaume ya liboso te mais Égypte ekoti na histoire ya Bible po yango nde mutu bango bakutaka na ntango oyo bayaki na ngambo na biso tosembolelaki bino libota ya Israel ntango bazoya na nzela ya Joseph oyo batekaki ndeko na bango nanu peuple Israel to peuple ya Israel Jacob nanu bakelami te nanu bazali te parce que libota ya Jacob ndeko ya Esau mwana ya Isaac ye wana nde abotaki bana zomi na mibale batekisaka ndeko na bango Joseph na Egypte nde bayaka ntango nzala ekotaka bazakoliwa koya kosomba biloko na Egypte alors na ntango wana Pharaon azalaki roi Egypte ezalaki déjà développé ekola tozalaki na technologie na biso tozalaki na nyonso ya biso basalaki 430 ans tokonzaki bango après bakepa na bango ntango base libéré bazongi kolandela mobeko yango ya mokili oloni mabe okopikola mabe lokwa tokonzaka bango biso mpe esengeli tokonza bango nde bayaka na periode oyo ebalanaki na ntango wana lokola ezalaki elekwa bofuti niongo mokonzi na biso ya royaume na biso ya empire na biso azalaki susu na bokasi te nde esalaki te akoka kondima kozwa batisimu le 3 mai 1491 esika azwaki batisimu wana nde kokita na ye mpe kokata relation na ye na tata mokele yango nde esika azweli nkombo ya bopaya alati ya Jean primaire to Jean premier Jean wana ezalaki Jean II roi ya Portugal elingi koloba te empire Congo ekotaki na bokambe misikoyo ya Portugal
ndeye roi siko lokola azwi prénom eke oyo azodirige baprénom eza Vatican, donc akotaki na spiritualité européenne na bongo akufaki spirituellement bokonzi na ye mpe esilaki na ntango wana bokonzi yake mundele emati babatize mboka na ye mobimba mpo na kolakisa ete bokonzi esilaki bango yango wana église oyo azalaki na base, donc église catholique azalaki na base ya domination spirituelle pour prêtre catholique mutu abatizaki roi. Alors bato nyonso bandimelaki l'église catholique do bandimi de bango wana catholique azalaki kotinda na Amérique epai bakolon bakendeki sikoyo kozwa mabele ya Amérique nde sikoyo main d'œuvre bandai kowuta awa. Alors lokola église mutu ezalaki kopesa bango basali besclave wana bakolon wana bazalaki kofuta mbongo na Vatican. Alors Vatican akotinda baprêtre na ye awa po baya kolambaka bayindo na enseignement ya lokuta na enseignement oyoyo ezolongola bango botata mokeli de déportation ya bayindo esalemaki. Donc bayindo babandaki koteka mate ne bandeli bazalaki kokende église mutu ezalaki komema bandimi na ye azotindika kuna. Yango wana œuvre missionnaire epai ya bayindo eza liwa nsima ya ntango baesclave bakei bamatisi Amérique bakolon bakomi bariche lisusu baesclave na bamikakatano bazalaki kokutana na yango kuna nde bazalaki kodevelope batechnologie oyo eye kosala ete bakolon wana basakapare na système wana to na technologie wana. Kozanga koyeba ezaliwa munene ndakisa baesclave baza kose communiquer na téléphone ya singa bindele baye kodécouvrir bango nde esika wapi Monsieur Bell to Bill ndaye kozwa bango akolisi mayele wana nde babadi kosala telefone mpe babadi kokommercialize yango. Il faut boyeba ete bayindo nde bakeli biloko bozomona na mokili. Bayindo basali si à vapeur oyo eboti mpe moteur à vapeur bazali kotokisa kafe azomona mofinuku ndenge ezodenda alobi bon mouvement wana tokoki kotia yango mpe ya kolala lokwa balobaka latéral totala akamati nzete akangi singa akangi na mofinuku alembisi soki mofinuku emati nzete ebendani soki mofinuku ekiti nzete ekei mouvement wana ya va et vient alobi boye esika tozokata na si bato mibale boye moko asimbi kuna moko asimbi boye ezolembisa. Alors tosala machine to engundu koyo kosala ete si esalaka na vapeur nde sika babandi si ya vapeur moteur wana ya si wana ya vapeur nde boti moteur à vapeur oyo bati na batrain na babateau pe plus tard moteur wana ya vapeur nde kobota moteur explosion ebandaki na moteur diesel po babandaki na mafuta mbila bayindo nde bokomona technologie ekoli epa bamindele.
Donc bakendeki na déportation bazalaki basali bilanga te bazalaki pe bazoba te kasi batu ya tina oyo bakompozaki empire ya biso na Afrique nde bakendeki. Alors preuve ya mwana bokomona ete Europe oyo ezalaka pauvre, Europe oyo ezalaka na eloko te etondisamaki plus omona bacommerçant. Amérique, les Européens immigrés en Amérique, nde bakeko koma sikoyo na technologie oyo ekoli grâce ya technologie oyo utaki na Afrique ekei kuna nde bokomona États-Unis sikoyo akokoma grande puissance nanu na technologie. Et bakolo wana tangu bamataki nde bakataki sikoyo relation na Europe. Alors bavide Afrique na bavaleur na ye nyonso. Tango sikoyo bakataki relation wana lokola ba royaume ya Europe nde esalaki ba état to ba colonie kuna na Amérique na kokata relation lokola ezalaki bandeko na bango ya Amérique nde basengaki relation ekata na indépendance ezala nde wana bango pe bayokani barécupérer mabele ya Afrique pe bakata bakaboli Afrique na conférence ya Berlin. Alors bakati pe déportation ya esclaves bakoko kende lisusu na Amérique te. Tango bakaboli bokosala pe constat États-Unis azwa ata colonie moko te awa azwa mboka moko te po yesi azwaki mabele kuna azwi pe na population oyo nyonso ekendaka bango sikoyo bacolon ya Europe nde sikoyo bakoya awa nde esika wapi période ya colonisation ebandi na Afrique. Donc ndenge tolimbolaki lobi colonisation na eyambeli ya bato bamonaka yango kaka plus domination ya mundele na moto mwindo. Esclavagisme nde yango wana domination wana. Mais colonisation elingi koloba bakolon bakoti bino sikoyo besclave bati bino na disposition ya bakolon. Bakolon baza ba homme riche, bakolon ba homme d'affaires, ba businessmen na minoko bato wana na homme d'affaires obozo benga lelo ba opérateur économique o ba investisseur étranger baya bato mbongo wana nde na tango wana ba colonise ba colon baye awa. Alors moto na moto akozwa ya ye esclave mais esclave nyonso bazalaki ko dépendre na église bosimba ngo malamu église kolo esclave po ye mtazo sala bango domination spirituelle. Alors moto nyonso ya zui entité na ye ako collaborer na église po lokola zui mabele na bato na biloko nyonso mais bato wana spirituellement bazali esclave ya église yango wana œuvre ya esclavagisme ezotambola nzela moko na œuvre missionnaire colonisation spirituelle et engendrer colonisation politique to esclavagisme politique pe esclavagisme scientifique to technologique. Mutu mwindu a perdre relation na tata mokeli, a perdre relation na bakoko na ye,
à perdre relation na monde spirituel na ye à côté siko na relation ya monde spirituel dominant ya ba européen nde sika wapi bozoyoka bango moko bazoloba te bapesi yo kombo prénom wana ya saint patron na yo saint patron. Or soki sikoyo saint wana kozala patron na yo elingi koloba nini yo kozala esclave kozala travailleur ya patron wana alors saint wana bayeli yo saint ya mondele mais jamais bato wana bazalaki na basantu ya bayeli soki komi pa bayindo baza basatana baza bandoki mutu mwindo soki akufi akomi ndoki. Alors œuvre missionnaire eza eloko moko eza somo mpe pasi mpo na biso bayindo et accompagner komatisa ya mondele kokitisa biso bayindo. Alors bamissionnaire bakeli baekole basali babuku bango sikoyo babanda kotangisa bana. Alors bamikolo nyonso il faut koelimine bango bana mike faut kokata bango relation na baboti na bango mpe na bakoko na bango bakoma proie ya mindele oya kotinda mwana nene école te bakobeta ye nde création même ya la police na armée eza mpona koprotéger mabele ya mondele et la police mpona komate population wana esprit ya bacolonisateur esprit ya baesclavagiste oyo bazwi biso na bowumbu. Alors lokola baeliminaki bamikolo nyonso bana oyo bango bamindele bakolisi na baekole mpe baza fruit na bango ti bakoli bakomi bamikolo bana wana ntango bakomi baparent mpe baza danger mpo na Afrique parce que batata wana bamama wana banengwa wana bango wana babandi kotransmettre enseignement ya mabe nanu na bano bango moko baboti na kati ya ndako parce que ba ya mondele mutu nyonso ya ozaki kondimela bango te bakoboma yo bekoboma yo ekozala te ke mbala mosusu bazwi kaka eloko moko bamelisi okufa bakoboma yo liwa ya somo mpo bandeko na yo babanga oyo akomeka bongo azongela lisusu te bakopendre yo mbala mosusu na singa mbala mosusu bakotia yo crochet na libumu lokola batiaka na makolo ya ngombe bakodiembika yo wana mbala mosusu bakodiembika yo bakangi yo makolo na singa batina tobengango perche nzete likolo mutu na se na likonzi e okovanda bongo ti okokufa michopo emati ekangi yo na mongongo ngambo nyonso mpe mesili ti okokufa somo wana mbala mosusu balatisi yo mangundu to dynamite bafaire explose yo na miso baninga na yo donc mondele autilisaki ebomeli moko babengaka na monoko na bango atrocité moko donc autilisaki violence donc méthode moko ezali te somo il faut kaka ondimela bango même na classe ntango bozokende otanga classe bakotangisa bino na fimbu donc na fimbu elingi koloba maye nyonso bazotangisa bino oza na likambo okoki kodute te oza mpe na makanisi no te il faut kaka oyanola kaka ndenge balobeli bongo mpe okotisa yango kaka bongo na mutu na yo mpe oreproduire kaka ezaleli yo wana donc soki balobi kaka bakoko bandoki yo mpe fo oyanola kaka bakoko bandoki o bakoko na bato ya liboso ya mokili adamu fo oyanola kaka bongo komeka lolenge mosusu te tala bozoba evandaki siko na kati ya bayindo bana bazokende classe na kobanga il faut bloquer makambo nyonso oyo ate même baparent même bato ya misala. Alors bainstaurer système atubela bainstaurer
système ya chaque dimanche bato bakendeke messe nde lokola ezalaki œuvre ya bacolon bosimba malamu lokola ezalaki œuvre ya bacolon baye awa mpo basenrichir bakoma na misolo lisusu makasi batonga bamboka na bango babongisa bamboka na bango tina bayela yango wana bato baza na mayele pa na biso bakoservir kaka bango alors bato ya mayele oyo tozolobela awa eza bato ya balivre te me bato oyo tata mokeli apesi bango mayele ya kotransforme biloko ya kotransforme mabende mpo mundele alakisi biso eloko te biso tobotami na mayele na biso ntango tolambaka mabende tosalaka bakongo tosalaka bambeli mundele ayaki nanu te totonga bandako mundele azala nanu te biso bato ya liboso totonga meme banzela ya minene tosala baautoroute tosala bengunduka mundele ayaki nanu te tolata kitoko tolata babubu tolata banzambala velour tolata kitoko yaka na mangwanda bayindo bokola ko bandeko na ngai bokola tozala démonstration moko esalemaka liboso na biso mokolo na mokolo me bozoko kotala mote mpo na nini mpo œuvre missionnaire école ezokontinue komaintenir yo na eta ya bomwana meme ata okoli esprit na yo ekoraisonne kaka lokola mwana moke yango wana meme na discours ya Léopold II alobi ete considérez les noirs comme des petits enfants que vous tromperez même après les indépendances. Donc bafricain baza bana mike bakosaka bango po soki baafricain baresonaka eza makambo su nde bokoli bokondima ngo te po bokoli mais raisonnement ya mutu mwindu eza ya kobeba yango tozolinga elongo na bino tokolisa po toyeba ntina boyei ya walongo mokimbango yana nalobi na bino tosalaka démonstration mo totala kaka boye na misu eloko moko en face na biso totala nanu makambo oyo bato mibale batieli biso bakotiela biso ndakisa liboso na mutu oyo azangi bilamba na mutu aza na bilamba nani aza riche nani aza pauvre eza clair que mutu bilamba aza riche mutu azangi bilamba aza pauvre alors soki okosenga eloko kosenga na riche to na pauvre il faut senga na riche metala baafricain batieli bango crucifix batie mutu na crucifix wana aza na lingwanda siko batieli bango foto lokwa ndenge sikoyo baza nsima na biso baza na bilamba ezolakisa polele te walongo mfumukimbangu aza riche mabele na ye eza riche akelela na eloko te oyo akosenga epai na ye akozwa mpo na kati na afrique walongo mfumukimbangu akopesa yo or akopesa yo diamant akopesa yo pondu akopesa yo malala akokopesa yo casterite, coltan, cuivre, manganèse, uranium, masango, nguba, nyonso akopesa. Tina safu, même na mayebo. Sans commentaire. Yesu, d'abord, lokola. Ngala so finga te mena zo botala la réalité en face. Posto sitokoli. Ana zo solo na ba mikolo baza kokola. Nanu azana eloko te place azale pompu mukima kuta kozo atali puta lobino finika pona malili ngana tikali ngana nzambale lamba de kolo me yesu kalongole lingwa ndeza scandale na so finga te menazo bato so kolisa osomona lokola kolongola te parce que akoki komitika pe bolumbu te se kokufa nanu na malili
siko toke na biloko neti Europe ko peso nini ye moko masango a debriaka nango ko debri azana diamante azana or te azana cuivre te nyonso azulaka awa coltan awa manganèse awa na bavoka eutaka bakakao bakafe nyonso eutaka kuna bazana eloko te siko bino buzutia motema bango bapesa siko po bazala na biloko akopesa yo il faut bana na bango ya mundele il faut baya koyiba awa il faut baya koyiba do bango bakozala miyibi bino bakozala miyibi te bango nde miyibi po bamonana na biloko il faut bayiba alors moyibi nyonso azalaka toujours un dangereux parce que ayebi ke so bakangie bakobeta ye soit bakoboma ye alors moyibi atambolaka na biloko asomo soki mbeli te machette soki machette te munduki alors botala esika nyonso mundela akendeka kumbaka ni azokumba minduki po aza moyibi osomona eza clair mwifi alors epai ya memi bato balalisaka bato pongi yo pena na age oyo ya yo bakoki koyebisa yo ete mutu moko na quartier na bino akufaki akufi bakendeki kokunda ye sima mikolo misato mutu wana lamuki abimi kuna na cimetière azoya bozomona ye oyo nandimi teke bokobosana ye sikoyo sima mikolo mutu wana il paraît amati akei me botangi na géographie likolo ezalaka te mabele eza suspendi ba astre nyonso eza suspendi kaka po ozomona likolo lokola plafond bongo soko omoni makadame mo eza makasi ezongala lokola mai est-ce que lokola mai wana eza mai kende koplonger likolo oyo soko otali likolo eza vide parce que ke musika makasi e mapata yango evandaka na plafond te ebele na kati na bino bovoyage na avion te boloba tata yango bafiza yango ekendeke tuta edusolaka plafond wana te soki bato bakokende likolo bato ya liboso esengelaki bakende eza baporte mpo badiaki na ye bamelaki na ye me bino moko na mayele na bino soki pena mayele eza ya kokola ya bayindo baportre bake te me yo oza koespere kokende nayebi te eliki yango ewuti bino wapi eliki awane bongo siko ozomonaka biloko ya bongo na kati ya mokili na yo okozala na esengo neti ya ndenge nini mpo ozotala motu monene boye aza mpe kookipele msu baposte mpe ya minene aza pele msu professeur na université aza professeur ya physique na ya histoire professeur pour transmettre connaissance mais na physique kuna tout corps suspendu dans l'espace et subir pression atmosphérique même papier à peler mais ondima mutu moko mbinga ya mobali ya mataki akelikolo wana babenga ye professeur to endormisseur siko a mérité pena batia ya tangisaka bato te il est monté au ciel et puis il faut le en français parce que français des obima langue maele tozo solo ki mukolo tozala bakulutu po pamba te bakoyaka komonela biso boye te nde wana danger o wana ya kotikala kaka bana mike croyance na côté ya religion eyinisi biso bamboka na biso eyinisi biso bacimetière na biso eyinisi biso bato ya bavaleur na biso mpona nini batangisaki biso kizabolo na bomwana moke
tokoli na kobanga wana okomi mukolo mozobanga kaka eza na bato mosusu babangaka mpe mpese omoni omona kaka na kati ya ndako na ye amoni mpese mbala moko agaki oh non mpese oye moko akoniata boye nini wana somo ya bomwana mpona bomwana bazala kobangisa ekeba mpese akolia yo ekeba mpuku akoswa yo somo wana etikali akolinama ebele aza mokolo azobanga nyoka donc wana nyonso œuvre missionnaire alors bapreparaki motu mwindu kaka po aservir mundele lokola motu mwindu azali mpona koservir mundele meme na bibonga sikoyo bango bakolon wana toza kolimbolela bino biteni oyo mpo bososolaka baefe nango na kati ya bomoi ya bayindo bango bakolon lokola fo basalisa babilanga ifo batimolisa mabanga ya talo ifo basala mosala nyonso me intere na yango nyonso ekokende na mikili ya poto nde bakofungulisa banzela bakosala basite bisika bango bakobanda kovandela nde bazotonga bakamp donc basite mpona bango to baville mpona bango na bakamp ya batravailleur na bango e batravailleur wana bakaboli bango na deux groupe ya baouvrier oyo bazosala misala maboko bango wana na groupe ya basoi-disant intellectuel bato bakosimba biki do bacomptable oyo babanda kokonte quantité ya marchandise quantité ya bato to nombre ya bato oyo bazosala mosala baye na bapapier bapesi yango kombo mbongo mpona kosalelaka troc ye apesi yo mwa papier moko mpona omeka kosombelaka mwa biloko me ye azwi bomengo na yo okopesa ye bomengo fele me mwa papier wana kaka mpona ose servir na yango basalisi bilanga bakoko ya banana bilanga minene awa na afrique ya bakakao ya bambila ya bitabe ya nyonso bref quartier ya bariche quartier ya bapauvre bayindo bakolala noki mpo lobi na ntongo balamuka alors lokola ezalaki periode oyo esengelaki tondima kaka bongo koya na ville okoya na tina okoya kotonda na ville te basali baservice mobimba ya identification basali baservice mobimba ya batravailleur donc bacolon bazali administration coloniale donc bamétropole do baroyaume wana oyo se transformaki plus tard na baétat lokwa tolimbolaki lobi royaume eza esika bokonzi ebimelaki na famille bazwaki mabele bokonzi wana eninganaka te kasi état ezali esika oyo bakonzi babongolaka bango nde lolenge wana Afrique lokola ezalaki bakolonie l'état donc batindi administration na bango eye awa mpona koya ko gouverner mpona bato na biloko awa po bango nde bakobanda kosala mpona kotinda rapport kuna na bakolo mabele oyoyo bazwi awa na Afrique donc mosala administration coloniale ayaki kosala ezali oyo wana yango wana bakopesa biso bakarte chaque patron soki engagé batravailleur akopesa carte de travail église akopesa bakarte ya baptême donc nyonso bazali kocontrôle
Mais il faut église ala lisaka kaka pongi bondi mabanyo kola bino bino boko kende na bino na lola mokilo eza na ona tina te na classe bazo la kisabino système ya koseka moninga azuite bo lola ye yi kola kisayete atriche ta na kaye na yote donc bolimbisi molimo ya complémentarité elongwe ekomi molimo ya domination na elamba kaka sokolati ya elamba na ngeleki ya yo ici fika kabalo elambo ebongi te esili kaka ate eza kitoko esprit wana bachena bayindo esprit wana bachena bayindo bakopesa bino fimbu beta ndeko na yo esoko beti muke yo moko babeti yo makasi donc moyindo akomi danger ya ndeko na ye siko eloko nini eza koya donc moyindo akoma subordonné azwa eloko boifake ndolakise pa mundele asala eloko boifake ndolakise pa mundele bache ba service belé na Afrique awa oyo ezosunga bango po ba contrôler Afrique ndenge balingi pe ba maintenir Afrique na bowumbu na bango donc moto moyindo akoki ko raisonner na leadership te moto moyindo akoki ko raisonner te ke mokolo moko akoka na pena baras mususu moto moyindo a raisonna kaka ndenge nini na ko servir baras wana pe ndenge nini yefo kaka domine ndeko na ye yefa leka kaka ndeko na ye don ndeko na ye akoko leka ye te akoko kana pena ye te wala nde mundele a préparer bino bongo donc bozali danger même ya bandeko na bino moko ndenge tozali awa biso bayi isi fika kabaya balobi tokendo buka magasin wana si osepelaki bino ekopesa bino ata somo te bandeko na ngai oza mokolo si okoma pe parent me ndeko moko azolia lipa ndenge azolia erate ekwei na maboko nesiko oyokele mawa oyoki pena balobi azwi butala molimo ndenge est-ce que on ekoza pena molimo tata mokele ko lata mutu nesika ke mutu azolia lipa ekwei mba musu pena ndenge zokweya bona soso moko pa mona naki wana dodi ya makimi nango et puis mutu ana kata na koseka lobi ozwi azwi po sale nini o azaki lolendo na lipa azalaki kolia donc lipa ane bebisaki yo motema yo mutu ya sorti nini okendo bebaka motema tina lipa ya mutu molimo nino elati elingi koloba œuvre missionnaire eyaka na bazabolo awa bayana basantu te yango wana tosolaka na bino ke biso tozwaka libaku malamu po tokutanaka na Yesu pe tosololaka na kati ya masolo ayebisaki biso ye aya na ye awa te le véritable Jésus oyo asolo ye aya awa te na Afrique bongo banani baya awa lobe ba oyo baya wana baya na bazabolo kuna pa na bino pe molimo ya tata mokele ezalaka na bino te mokolo molimo wana ekozala na bino bokobanda mbala moko kokela tosolaki tozwaki ntango oyo nazoyebisa bino parmi masolo bazabolo botala bamboka na biso ndenge ezaleli nga nasambelaka nga na lingomba na biso biso bateyaka bolingo mais
bolingo ezaka na munoko to na bizaleli nanu liboso eza bizaleli ya mibale ko ya maloba malamu pona ndeko me botala moyindo ko banda tongo tif pokwa abimisi maloba malamu pona ndeko ne mbala boni pe afingi ndeko na mbala boni pe atioli mbala boni alinga ko lakisani nama ne longi yango bapesa ye lokola mbata tala zolo lokola mokomboso mozo bosa na te muto yozo finga soki pena tata mokeli aza na kati na yo mais azali œuvre ya tata mokeli yo te mutokeli siko zo finga œuvre ya tata mokeli siko tata mokeli akotalelo na liso ni ntango zo finga œuvre na ye tailleur nini akolinga tongi elamba na ye yo ya kotiola kango menuisier nini akolinga sali kiti na ye yo ya kotiola kango artiste nini akolinga sali œuvre na ye yo ya kotiola kango bongo siko soki yo tioli œuvre ya tata mokeli yani babala dikosi kene dia otala kafumba ya dikosi bapesa ye me tata mokeli ayebaka te mutu oyo fona tia ye dikosi mulai mpona kobomba saki moko mayele na kati wana eza makambo tata mokeli etali yo te bongo yo ozoloba dikosi ya moninga osio mitala malamu kanisa koza kitoko koleka bato banso nanu te kende na rayon x babimisela yo skelete no forme ezali bongo tala soko ozalaka kitoko matondo tozoya sikoyo mindele na œuvre na bango wana tango walongo mfumuki mbangu na biso siko ngonga na biso alobi ke koki il faut tozonga na bosomi na biso nde walongo mfumuki mbangu na biso wangi tukula masibi alulendo alunungu bayaki tango baye biso bayindo tozongela botata mokeli na biso tokata relation na mindele tozonga na boyindo na biso po botata mokeli na biso yangwana ayeli biso pouvoir nyonso misato spirituel politique pe scientifique tozonga na yango botaki bana wana misato pona bilembo ya pouvoir wana e na lolenga la muselaki makanisi ya bayindo na lolenga bandaki koteyela bayindo balamukaki nde bakomaki koboya kokende koservir mindele yango na boyokaka bagrève walongo mfumuki mbanga alobi tozongela boyindo na biso soki tozongeli boyindo na biso tosambeli tata mokeli ya bakoko na biso mpungu tulendo mundele akokoma esclave donc mundele akokoma nesika oyo yo moyindo ozali yo moyindo komata okokoma nesika oyo ye mundele azali lelo tokozala na temple na biso livre sacré na biso mpe tokosambela tata mokeli na biso oyo bakoko oyo bango mei walongo mfumuki mbangu na biso yangi tukula masibi ya lulendo walunungu bazaleli représentant mpe mobikisi sikoyo koya na bango elamusi Afrique awa bango baza koannonce bayindo tovutuka bayindo tozonga na boyindo na biso elembo nango sikoyo na Amerique kuna Marcus Garvey atelemi alobi na bandeko na ye bayindo bazali kuna tango ekoki sikoyo tozonga na Afrique po tokende kotonga sikoyo Afrika na biso na même période wana ya 1921 Mao Tse-tung atelemi kuna na Chine asalisi réunion na bachinois alobi tozokota na mopepe ya sika alors na mopepe wana ya sika il faut que ça la makasi parce que sikoyo biso ba oriento sikoyo tobandi potomata tour na biso sikoyo ekoki potomata mais il faut que ça la makasi pamba te mokili o tata mokeli akela soki tozongi mwa mokesi mapeto éclairer sika wana pona nini Congo
démocratique ebengamaki état indépendant du Congo pe bassin du Congo tant bozoka bassin du Congo ebele bakanisaka bassin du Congo ezali kuna na Congo démocratique te bassin du Congo ezali Afrique centrale oyo mobimba yango nde bassin wana lokwa nde boyebeli kaka soki balobi bassin elingi koloba esika oyo mai ezali esika oyo bomoi ezali alors eutaka na AIC donc association internationale d'abord esalaki AIA association internationale de l'Afrique bon simanango association internationale du Congo donc Congo oyo ezalaki na accès libre donc États-Unis akokota na Afrique centrale po ye akozwa bino bozwi mabele mais ye akobanda koya kozwa biloko oyo ezali awa alliance basalaki ezalaki wana donc Afrique ezo servir bamindele nde na motindo wana mindele tango bamoni eveyi wana sikoyo ye ete moto mwindo siko fazonga mokonzi ya mabele na ye il faut badirige na badirigant na ye bayindo wana Mao Tse-tung na spiritualité asiatique ayebi te bango ba asiatique sikoyo bazomata renaissance mbotama ya bayindo yango yo sikoyo ebandi po bazonga sikoyo bato ekokumba chute ya Occident alors transfert ya besprit ekosalema yango ebandaki na guerre ya 14-18 et na 1917 Marie ake na Portugal parce que Portugal ezalaki mboko ya liboso ya kokota na Empire Congo epai ya Jean Sainte Lucina François bana mike kuna na paroisse ya Fatima pona koyebisa bango bayebisa kire ya paroisse wana ete tango ya bayindo ekoki ya monana na bango mikolo misato tango ya bayindo ekoki bo libérer bango parce que mobikisi na bango asi atelemi kala mingi talinga kota na musala alors soki esalemi ete na lolenga azotelemela retard ezali sima ya 40 ans oyo ebalani na traversée ya désert esengeli bo libérer bato wana 1917 soki bokosala yango te mbeba ekoyela bino makasi bandeko na ngai tozoyoka pasi mingi na motema oyebi makambo ebele ozo transmettre na bandeko ozo mona bandeko bon ebele bamusu bakosepela kobetela yo maboko me yo ozotala te bozala te lokola basupporters bavandi na bagradin joueur na kati ya terrain to acteur aza na kati ya terrain azobunda bino bozobeta maboko wana ezosala bamikakatano mbala mosusu achebi kasi bauti koniata ye mba mosusu azoki bino bozosepela me nzoka ebongaki awa tozala na baspectateur na match ya football te bandeko na ngai bayindo na baniveau nyonso bozolandela yango me boya koapuye œuvre oyo boya tosangana biso banso tokóma na raisonnement oyo biso banso tokóma na molimo oyo elamuka po pamba te walongo mfumuki mbangu ntango baye na balongo banso oyo boyebi lokwandaki sawa toye na mbuta match wana bandeko toza na bambuta lumumba toza na bayavita nkanga na kati ya mutu ese esprit nde ezosala esprit nde ezolobisisa ye bongo esprit nde ezosalisisa ye oyo nyonso wana donc soki walongo mfumuki mbangu na biso baye kolamusa biso elingi koloba biso fo tokóma lokola bango fo tokóma lokola bango ndenge wana soki œuvre
ya ba machuaniste il faut te comme lokola mbuta machua to raisonner lokola mbuta machua et non tozi mbuta machua to tie wana tozotala azalaki na 22e régiment militaire asalaka amical asalaka to silisi to beti mbondo ote balongo mfumuki mbangu batindaka ye asekwisaki bibembe alobisaki bababa babeti mbonda yaki mpavita batumbaka ye na moto sima nango bobeti mbonda boso bobeti mbonda ekosala soki bobini ekosala nini bango ingeta bolobi bongo banzembo ka banzembo eza boyoka maye eza na nzembo te ezoloba na bino nini elingi eloba bosala maye eyembamaka na banzembo wana me elingi koloba teke bobina botika bitumba po bango nde babundaki na 1921 ndenge babundaki na 26 to na 1704 1706 vrai missionnaire alors sikoyo bokomito eloko nini ezosala ke bamibikisi baye to mobikisi ayaki po tolimbola malamu mobikisi po azaka moko walongo fumuki mbangu me ba moto bandongo nde baza ebele bandongo nde bayaki bake bapelisi moto na babiteni nyonso tobenga bango wana bamibikisi te mais so tolobi mibikisi elingi koloba selo période ndakisa yaki mpavita azali katikati il y a 430 ans, donc 215, katikati po akumba biso na époque ya indépendance. Siko eloko nini eleki tango mundela monite bayindo balamuki. Donc comment ni bandeko na ngai na sepeli mingi tango tozo solola boye nazomona bino bovandi kimia. Bamboka na biso ebongi evandela kaboye kimia potozwa tango ya kokanisa tango ya koraisonner mundela monike tolamuki sikoyo asali nini akreye nano mangomba ya kobundisa message bangunza bozomona bangunza bayaki après 1921 baza susu danger munene pona message onga pena zwi molimo nesika balakisa walongo mfumuki mbangu ekomi ngai eba mindele bakoti ti bazokende kofukama kingandi achai maboko soki ngunza na mono mbe ya tola moko vantando mundele wankwekela nzoka mundela ebike soka sali bongo atire ba fanatique mususu verio pona ko boma message bazwi bana ya walongo mfumuki mbangu bakena bango na colonie scolaire bangunza babimi bakomi na bango bangunza kobikola kindoki tata mwasi mutakangaki noko mutasali yo boye me mundele oyo afuti yo mbongo muke yete ndoki abomoyi na yo oyo azolinga te osomba bilamba otongisa ndako munene yete ndoki bamboka nyonso kokende bandaku mike na Afrique mobimba esa système mundela imposé biso salaire ezali te rente de survie et mundela lobi wana plan na bango basali parce que tant bazotangisa na classe babengisi ba artiste na bango bazosala ba dessin bazosala ba livre ya kokosela bayindo basali dessin banjelu ya nzambe mapapu ya bandeke satana mapapu ya ngembo mino milai et puis aza couleur ya moyindo na ba maseke na mukila ya makaku donc monika soko talika ko monika na somo côté mutu mwindo aza me côté mundele babongisi bachelongi ya mwana mundele alors batu baliaka ngembo omoni biloko wana nyonso bazotangisa ngo bana bazokola na makanisi wana
Et tant aussi que technologie est kokola, danger est sous makasi. Parce que mon délai tant à monique mutu mundo si quoi bandiko la mukasali nini. A bandiko sala, il faut que côté ça bayindo si qu'on a distraction. Distraction. Pour ba bosana, il faut que langue sakabango. De ba keli ba société brassicole. Ba keli ba orchestre. E babandi ko sala nini ba orchestre wana e beta ka banzembo ya kimwasi na mobali. Kimwasi na mobali. Nde wana na tangu wana bokoyoka kuna ba nangambo kuna ba wendo kuna pero mari Luisa solo ina yo babenga kombo Luisa Luise oyo kana ngambo mususu eso kina banti Maria tebo tebola tebo tebola samu na mbongo Maria pasi ale wane komi ba musicien ba kokuta Congo Kinshasa ba kota na masuwa Congolia ba koya ambiance na Brazzaville Brazza na Kinshasa komi kwiti na kwiti wana evre mundele ba koyemba kaka basi kaka basi soko lobika koyemba boling oyemba bomo ya bato bakangi radio est comme esika ya distraction. Il faut bachaka ka ba théâtre, il faut bachaka ka ba nzembo ya kimwasi na mobali, ba sketch na ba radio. Jamais oyoka esprit ya éveil ya conscience na ba radio ezalite. Banani baza na accès na média eza ba ebakola de sapongi. Œuvre missionnaire. Alors, il faut que former des voleurs. Il faut que former des voleurs. Il faut que former des soulars, des andumba, des voleurs. Pour les voleurs, ils vont détruire les gens. Même ceux qui ont eu l'indépendance. Ceux qui ont eu acteur, Charlie Chaplin, Oyo, et Charlot. Mui bazof monika so banota batuka ba moni influence ya cinéma, influence ya miso ezomona ya cinéma, influence ya miso ezomona ebiso ki ovandi pembeni omoni mutu azolia kasi yo pe ko peso posa goliath ndengo zotala alors ce que zotala film ko influencer yo alors okomona te ba film wana bazola kisango na ba paroisse pas ba sango film ya Charlot azo ya taka atali na poche ya mutu ache mishapi ko pa abende loko na poche ya mutu pa abaluki bangba landa Charlot moi si azo kede na kitunga Charlot azo ya teke pazu ba film wana e formé sikoyo ba pickpocket do miyibi ba compagnie kitunga sikoyo ba jeune ba komo kende na zandu po ba kendo yiba kana ba bitunga ya ba mama ba kena zandu compagnie kitunga e botami donc so ori compagnie kitunga e na kati wana boyebi ba shaye ba primango ndo miyibi ba ye na bazando ekomi otambolaki na mbongo na poche babendi otambolaki na porte-monnaie babendi film bandi ko former ba voleur pona ko détruire société e bandi ko former ba soulard po ba jeune ba bebisaka mbongo babandi ko lakisa bilamba molato Kinshasa, ville satanique. Et si Kazabolo a siégé,
Et si comme ma baie à ma casse ici, je peux contaminer Brazzaville. Foi. Donc, Maïezo Salemana Kinshasa, Yamabe est contaminé Brazzaville, Kindumba na Kinshasa, Kindumba na Brazzaville. Muyibi na Kinshasa, Muyibi na Brazzaville. Ambiance na Kinshasa, ambiance na Brazzaville. Ba musicien Kinshasa, fo babala na kuna le quattro baki kuna ba telemisi ba Papa Wendo awawa ba Polo Kamba kuna Bako Bantu, Kin Bantu, ba Bantu de la capitale, ba jeune comme il faut kaka bake na loisir, ba yebi kaka faut ba beta bale, faut ba sala kaka sport, mabina ba concours de danse, tout ça, ko sala sa ba championnat sportif. Donc ba jeune ba kei kaka autour ya loisir na distraction, ba kota l'avenir te. Donc ce qui même au Zimbo, il faut kende na ngona bar. Moi, moi, si il faut bâtir des cahiers plus na Kindumba, donc moi, si il y a Moyindo, beauté na égal Kindumba, moi, si na Katianda kwa libala, pour ça, les locaux, il faut mobile à beaucoup là. Donc, société congolaise est koufi. Alors, nous avons fait que nous la dimanche dans l'église, mais la communion, nous avons voulu la tailler. À table, mais la communion, la bonne. Est-ce que si beaucoup m'imiter ma malam, nous avons tout na bien. Ce qui est comme ça, c'est malam. Donc, œuvre, wana, et ça, danger, mounen. Alors, tout ça, ma cambe belé à Kosala. Si on éveille de conscience, on commence à terminer par éliminer, car batunyo so balingi kolamusa, bayindo, balingi te esprit na bangwe kota na kati na bino. Nde babimisi ba agent publicitaire na bango, ba pasteur. Donc, tozo vivre œuvre satanique ya mundele na bamabele na biso. Il faut que la mukabayindo tozo solo lawa nebi ke karate to pesa bino ngonga mituna, mais il faut comprendre que ba film nyonso bazo sala kuna, basali ba film western pona ko kolisa banditisme wana déjà tozo pusana pembeni poto zo ba indépendance, musique école qui makasi, football, école qui makasi, hein? Distraction sur distraction. Et si quand nous sommes azali makelele, soko lingo beta musique, il faut matisa volume. Alors que na réalité, mutu, ce qui a ngonga ya repos, à kota kana makanisi, parce que mokili molimo faut inspirer yo na tango yo zana kimia. Siko mundela lingite bozala na kimia, ole kakaka boy makelele, makelele, makelele. Donc azako boya ozala concentré, azo boyo kota na mokili molimo, azo boyo sala makasi. Et puis bazo boye la bino mokili molimo ya bino. Eza pasi. Technologie oyo. Donc tozo vivre na kati ya pollution. Mokili eza pollué, même tina pollution sonore. Salité bosoto. Maloba bokoyoka kune longo banite. Bosoto tina mupepe. Bosoto tina bilei. Esika nyos tozali. Salité na salité. Alors ceux qui batu bavandi na kati ya salité, nani aza ko animer bango? Molimo salité. Or molimo salité kozala kaka molimo ya nani? Ya Satana. Molimo batama boma. Po mutu aza juste. Akol ni matavanda na salité sika moko. Donc ce que sika nyonso bozali salité zali boye bakake bozo vivre na Satan elongo. Boza lokola batama boma, bozo ko ko raisonner te que salité zananu maladi. Ko ce que muto vande sika moko na salité est-ce que za kokola? Po mwana mukeka ka mutayebi na yete. Mwana muke mutayebi na yete. Même loko yoko mela, il faut talango malamu. Eza nini oyo? Ingeta photo batie eza ya pomme. Photo nazo mona ngo eza ya pomme. Photo pe nazo mona ngo eza ya lilala ya orange. Siko fongoli na kati omoni mai eza na couleur ya poso lilala ya orange. Mais yo yebi lilala te. Oyebi lilala ya orange. Soko kati yango kamoli mai nango tie na vert ekozala na couleur ya poso wana. Alors so ikokani couleur te. Ndenge nino ke nomela mai wana.
obenga ngo poza maya malala. Est-ce que maya malala ya mwana tala kaka. Donc okola te. Pomme okati eza pembe. Mais batie photo ya pomme vert, mai wana eza vert. Mukolo. Lem sou pas a docteur. Ayebi nzoto ya moto mazo mela. Donc otali olobi me toza na mokili nini oyo. Alors ya mwana motangisi yako yapo fatangisa bino siko mokili ete bomo yeza na biloko misatu. Mais kuno zoyoka luzingulo muntu kopo. Kopo nini kwiti? Est-ce que mutu aza na kwiti a raisonnaka malamu? Bazui jeunesse batindiki yango na bangi. Bazui jeunesse batindiki yango na kwiti ya bazododo ya ba whisky bacheli bango ba film même ba chinois ndenge bazoya ba ba film ba machete boteli biso ba kuluna mindele basali ba film d'espionnage boteli biso ba assassin ba film pornographique boteli biso ba ndumba donc tozali en face ya danger moko misu na biso misu ya jeunesse na biso etala ka biloko ekobebisa bango kaka basana biloko te ekolamusa bango. Donc ezo senga même ba cinéaste na biso il faut bosala ba film oye ko la musa biso conscience il faut bola kisa ba yindo bolamu ni donc bandana na yo moko ndeko ozolanda biso tala poso na yo loba ezali meilleur poso oye leki ba poso ya mokili mobimba po tata mokela kela kenga bopo na za œuvre kitoko ya yi to vandaki na ye sika moko na ye tata mokeli na kati ya molili tango na lumière nano yete tala nano yo ndeko ya tata mokeli oya ko yina lo poso na yo olata lo poso batu wana mopakola ki produit conséquence obimi cancer metango obimi cancer yo moko mi lobela te produit ona chake za produit ya satan po bebisi poso nanga e bongaki nazala na tikala mwindu ya ngolo hein na mabaya nyonso libaya ni neleki cher libaya qualité bongo yo za wana za bois jaune to bois noir ata basenga kango te menga na sengi ba noir ba yindo ba bois noir bo mi bete la tama boko to donc bande ko na ngai na pasi na motema tango tozotala ba filme ba Facebook ba jeune ba kei compétition ya musique ba loisir bisika nyonso alors que éveil ya conscience il faut esprit ya walongo fumukimbango côté la biso soki religion étrangère et appuyaki ba régime étranger oye yake bana biso et appuyaki ba politiciens étrangers na système na bango oye yake bana biso ngai lelo nazo solo na bino nazo senga baye baza ko pratiquer ba religion étrangère bo comprendre que fidélité na bino na religion étrangère ezali danger pona bayindo yango no moni bozo bundisa ba dirigeant africain nzoka ba dirigeant africain fo boyeba malamu te appui na bino ezali na religion africaine parce que bino bozali œuvre oyo wanlongo fumukimanga lobela qu'il faut tozo ba dirigeant na biso alors so tozo ba dirigeant noir il faut religion noire religion africaine et appuyer alors boya potobala na malamu totala mabezo côté la wapi poto boyango tebi ke bokola muka nyonso na mokolo moko te masolo eza milayi mingi tokopesa tango na mituna na bino mais tolingaki bososola boye te soko lobi naza machuaniste mituna est-ce que naza na molimo ya mbuta machwa soko lobi naza lumumbiste est-ce que naza na molimo mbuta lumumba tenga na ndimelaka yaki mpavita molimo neza na kati na yo te ngai nalandaka walongo mfumukimbango bangitukula masibi ya lolendo walonu mokolo tokoyamba bango mokolo molimo ya tata mokele kolata na kati na biso tanka kotali ndeko na yo olobi aza ndeko na nga fona luka bolamu na ye automatiquement
na kolia na kolata na nyonso na kotambola même na œuvre ndeko no azotonga ndako ko appuyer donc ko appuyer œuvre ndeko no moyindo liboso mais œuvre nyonso ezowuta libanda eza nanu danger pona yo parce que ezali intérêt ya mutu azoya na yango il faut boyebela ngo bongo. Alors ceux qui tozongi na bamboka na biso ba rebelle ceux tozongi na religion africaine tozongi na sentiment ki boyindo ba rébellion ekozala susté ba opposition ekozala lisuste koyina ne ekozala lisuste bomoko nde ekozala souci ya kosolola na bino penza tati soki mbula nini tokobaka kaka kasi lokola likambo ezaka na ntango lelo tokanaki tobakisela bino tobakiseli bino nde na ngonga oyo tokateli nanu wana tosukeli wana toyamba nanu mituna na bino bongo tokoba matondo. Matondo, c'est sans commentaire. Tolbaki Batoba Simba Bikomeli. Mais par respect, ils ont dit conférence de presse. Tokobandanaino Nabandeko Bapandi Sango. C'est vrai, Bisopé, Bafutuka, Tozalaki na préoccupation. Kasilelo, Tonangongaye, Tokotika Nano, Naba professionnel ya média. To nakati ya sal soko tozali na ba invité bandeko yo message pesi bango zunguluke tungisi mwa moke makanisi na bango bakoki ko se présenter mpo ya kotuna mituna epai ya nesungi nzila meloko na ino tokomi na bandeko ba invité te to bandi na organe ya presse to bandi na ndako ya Mbibiso Télé Congo Ndeko Makebo de Rick Motuna et Painabino. Bonjour chef spirituel, je suis Derrick Makebo, journaliste de Télé Congo. Matondo mingi ndeko limbisa po toza na Congo toza na France te yamani tozongiseli bino mbote. J'ai préparé plusieurs questions. Parmi ces questions, il y a certaines questions, je vais les reposer en lingala, parce que dans notre langue de travail, nous avons trois langues, le français et le kitouba. Moi, ma langue professionnelle, c'est le français, donc je vais d'abord commencer par le français, ensuite terminer en lingala. Ok. Alors, la journée a commencé hier. Maintenant, pour permettre à nos téléspectateurs de bien assimiler toutes les questions ou les sujets qui ont été abordés ici, donc il serait pour moi de poser cette question qui est de vous demander quel est votre message principal pour la journée d'aujourd'hui ou le but principal de cette rencontre. Et ensuite, qu'allons-nous retenir de cette rencontre? Voilà, c'est déjà la question a été posée. Et que retenez-vous d'André Machoua, 86 ans après sa disparition? Ensuite, c'est la dernière question. Comment son message peut-il inspirer les jeunes d'aujourd'hui? Matondo mingi ya yambo tina penda toyelaki tolamusa bandeko na biso ya Congo pe mokili mobimba pe kolakisa ete tozali kaka na mabele kaka moko tozali pe kaka mutu moko. Alors sima ya mibutuku mwambe na misato pona mbuta Machoua message ya mbuta Machoua ezwaki kokoso po
Mbuta Machwa na musala salaki ala musaki makanisi ya bato asengaki bato bomoko pe revendication ya indépendance. Kasi sima ya Mbuta Machwa bazwi kingunza bakotisi bazozipa message ya Mbuta Machwa, alors bangunza wana basimbi Bible bazoteya Bible, alors que message ya Mbuta Machwa elingi koloba nazala nsomi ngai moyindo e na sosola ete soki mundela za mutu ngai pe na za mutu yangwana tina ya akelaki amical de ressortissants ya Afrique équatoriale française pona ko revendiquer suite à injustice pe asenge dépendance mundele na mabele na biso na mabele na biso. Alors jeunesse est que sengeli ba simba jeunesse africaine pe jeunesse congolaise otoyeli awa wale lo biso bo simba boete 83 ans sima ya bozongi ya Mbuta Machwa molimo ya Mbuta Machwa esengelaki ba jeune bolata yango. Alors soki tokolata molimo wana tokoluka nano bolamu na biso moko. Alors Congo na biso ekokoma œuvre ya ba congolais et non œuvre ya ba occidentaux. Toko façonner Congo na biso pe Afrique na biso selon botata mokeli oyo eza na kati na biso. Toko longola salité ezaka matiti babwaki te, salité ezali na bizaleli ya mabe ya koyina bato pe maloba mabe na monoko, salité ezali na ndengo oza mutu ozosakana na mbongo ozokende kobina na yo nesika omitunaka na yaki na mokili kosala nini ndeko no asali eloko linga yango sepela na yango salela yango publicité kasi kobundisa yango te. 83 ans ya Mbuta Machwa etindika biso na niveau wana po Mbuta Machwa alingaki Afrique, alingaki Congo, alingaki bandeko ne bayindo matondo. Matondo journaliste à remettre au micro lobby ba préoccupation yonso eze balé ba moniter pourquoi ba kobakisa mi tuna mosusu Matondo to betelinde ko na kasi ndenge tolobaki soko ezena ndeko azemo biangemi azena motuna par rapport ya yonso eloba mine exposé ya koko ya suka mboka lokola na ino tokomi wana te noko mulopwe esika ipesa beli bino pona motuna epa ya koko ya suka mboka. Matondo mingi koko ya suka mboka motuna na biso penza mingi ekolekana na sima ya boyoki eye toyoka eye totanga motangisi balakaki tobikeli tomaniolami pe tosimbami kasi mokolo molelo eye tobikeli ezali kolimbola bolamusaki na ino bayi Congo ya eteni ya diantotila to ya Congo démocratique ndenge bapesa biso yango Congo bobundaki etumba tango molai mbanza bongo kola musa bongo bomo ya bayindo na wetali bongo ya yakipa bolembite bolenge kino mokolo molelo na Congo ya mfua kotalisa bayindo tina ya Mbuta Machwa pe baebanso babunda pona lobiko ya oposo moyindo koko totamboyi na mfua yango tobikeli ezali ya bayindo lolenge etangisa kabino Afrika yango iso lokola mapasa ezaleli etongeli evandeli ya bomoyi ya bato motuna na biso evandi eteni yeye nini esalaki bokeseni ya bolenge ya Mbuta Machwa ekesene na baya ilikola ye atamboli ya bango po ete bolamuki ekota kati ya bango ya boluki bolamu bomoko
ya Afrika équatoriale nini esalaki epai ya kipa pona kobundela royaume Congo pe walongoli ya biso pe nini ekotanga mokolo mwalelo oye kwami na moboko solo lobi bino ete bobikeli kangu bobumba evandi kimia tovandi kimia pona kolala pongi te pamba te somo eleki na kati ya bomoi ya bato bozali botangisi balakaki mokomi mosala ya walongoli ya biso eleko tokomi mokolo mwalelo elaka bino poto ekomi kolimwa moto epai mai epai makambo yesu epai kasi Afrika ekolamuka te baindo be pongi libabe tonini tosali ni eleko ye na elembo ya 83 ans tuku mwambe na misato ya Mbutamatwa oyo esengi na biso bilenge pe baindo basala po ete lobi Afrika ezala bokeseni makasi pamba te pasi eleki matondo mingi matondo mingi noko molopwe tokolikia na tango toza kolimbola na pasi na motema kasi tosengi tozala bakolo pe bakulutu po tososolaka ebele bakoloba yene sonya nzila biso toye tolamusa kasi nini ezoleka boyebaka tango nyonso mundele lokola aza muyibi nyonso soki ayibi miso na ye na makanisi nezaka kota ayibelaki soki abomaki miso na ye na makanisi ezaka kota abomele mpo ayeba nsima ya koyiba nini ezoleka kuna nsima ya koboma nini ezoleka kuna mpo esengeli amibatela nde sikoyo alukaka ayeba nini ezoleka alors nini akosala mpo makambo wana mabe na ye asalaki eyebana te pona ye akimpa vita tango kaka batumbi ye akimpa vita mbala moko bakeli histoire ke ye akimpa vita asalaki basalve regina ye akimpa vita asambelaki Antoine de Padoue yango wana mouvement na ye ezalaki mouvement ya bantonien alors que nani ye akimpa vita azalaki kobelela ya vita nkanga ndontoni malawu eza Antoine de Padoue te omoni me basali bongo bake kokumisa kombo ya Beatrice Dona Beatrice ale bakotisi yango na epa bangunza Dona Beatrice atelemaki kuna na Angola bien que batumba ye mais bazokosa asalelaki Bible soki asalela Bible mbele batumba ye te ndenge moko walongo mfumuki mbango ntango batelemi nini ye bazwi bana bake na bango mbala moko badeforme histoire oh no asalaki miracle na kombo o bapaya bayaki nango bakeli mpe mbala moko na église oyo ezoloba te asalelaki Bible mais alors que jugement ezoloba bien il a interprété la Bible de sa façon alobi ye moko azali rédempteur mpe sauveur ya race noire wana nyonso bazipizipi badeforme histoire ya kimpa badeforme histoire ya bango meyo alongo fomukima ndenge mo mpe badeforme histoire mpe message ya Mbutamatwa bangunza ntango bakosalela kombo ya Mbutamatwa bakosalela kombo te il faut basalela esprit ya Mbutamatwa ndenge moko église kimbangiste akoko salela kombo te il faut salela molimo ya walongo mfumukimba parce que mais esprit muteko libérer mututi esprit muteko libérer so que esprit na ona na komi libre te ayoki posa liberté te moko za nelengi ya kasho okoza nelengi ya prison mais ce qui esprit na yo aboyi prison aboyi kasho ndo yoki posa ko bima libanda donc toyeba sikoyo ete soki lelo tozopelisa moto boye toye siko kosolola mpe na bamachuaniste mpo tosalela plus molimo ya Mbutamatwa eno kombo to nzoto mpo nzoto mondele abomaki me abomaki molimo te alors molimo ya Mbutamatwa elingaki ni bosome alors
Congo mfwa ekozala transformé ko bongwana na kombo ya walongo fumukimbangu na biso wangitukulu masiva lolendo walunungu na message na bizaleli ombuta macho alakisaka soki tosaleli yango awawa ekokumba mbongwana oyo ekoki nde na tina wana toyeba danger oyo ezali siko bokomona ni ezala kuna na Congo na Angola même awa lokola molimo ya éveil ezosala te lelo toyebisaki bino ke na 2017 lokola ezalaki centenaire ya 1917 tokomeli bamindele mpe badirigeant africain toyebisi bango sikoyo mutation ezosalema guerre ya 14-18 na 40-45 permutation ya baesprit Chine ayebi ke soko domine Afrique centrale odomine plus Congo nde okodomine monde bazoya na molimo wana bakotaki awa bandaka 21-45 ba préparer message na bango ba ne 60 donc makambo ko solo na bino eza pena milai ekoko zo biso ata sanza mobimba pona pesa bino ba explication ndenge nini ba asiatique mais ndenge tozali awa biso ba yindo nde toza ko enrichir bango tozo komisa bango batu ya mbongo mais bazo ya un esprit mususu te il faut ba dominer Afrique centrale donc na ngongo tozolo ba boye ba européen bazo boya ko se détacher na Afrique Asiatique bazoya po baboto l'Afrique na maboko ya bamindele surtout Afrique centrale de so baboto liango ba komi grande puissance pe ba dominer mo siko bazo sala ni bango nyonso ba yeko tia biso na ba kwiti ba yeko tia biso na ba distraction ba chincha ekoti awa zododo bendiem ba yena ba kwiti ya ba whisky ba yena ba kisi ba jeune ba mela kisi ya kindumba donc nyonso wana pona ko distraire biso tozala kidiba siko ya Afrique koma ya bango ya mwana moni motangisi oyo walongo mfumukimbango tindaka kya kotangisa ya mwana moni yanduki yepe sikoyo kuna na Congo lelo akati singambo alobi bola mukape ko bandeko ko fo bola muka ko bola muka kuna bango bako tango bako bunda tango bako banda ko beta na ba masesho na makasi ko beta na biloko yela kana na pointe noire ko ya sustain oyo yaka na pora matadi ko ya sustain atawe ko yela na nzela ya océan Indien ko yete pointe ko ba avion etondi na likolo ezo beta kuna ba bombe ezo beta na alors na tango na compter na force ya Afrique soki nanu bolingo mi kotela te toko suka wa soki nanu esprit ya komilukela bolamu ya biso moko ezate toko suka wa tozo ba précaution te toko suka wapi mikolo nyonso kaka tozo tia ba mega tozo tia soki sim tozo longola boy bazwi batondise libino ba mégaphone partout ezo tia ka makelele kwa tozo tia ba nzembo tozo tia ba disque mboke bonga makana makamande ngwana mboka fo balobaka tokomi na ba autant d'hectares tozolona tosala ba élevage ba plantation to fabriquer ba nzungu oyoyo eza na tétanos te wana nde mboka ezozwa développement santé lia bio lia naturel tika kolona na engrais chimique tia na engrais naturel tika kolia basoso oyoyo azakaka na mikolo mibale asia komi munene apesi yo maladi keba oya okoma kizengi lokola soso wana ozotambula kako yo ozomona eloko mobimbo lingoli ya noko yo tumoli makambo eloko mobimbo zolingoli ya ye tinenga azokende yo nazokende obotaka maki ne ye moko ayebi ne kutu te soki azosala ni ale yo zwe loko bongo lie makotia yo bozobata il faut lia soso ya tanga ka maki oya azomema pe bana na ye soka bimaki azongi avandi fatanga nano eske maki o bayibi ata moko te kasoko lewa na siko yepa pesio mayele wana oye bakobokola bana matondo no matondo tokolikia kolandela ngonga nesungi nzila awa tokomi kobende suka kasi soko pe biso totiata mwa liloba te
ezelo kwa tokozonga na mwa motema sopiso na ndako botalisi awa rôle ya jeunesse tolandaka mateya na bino tosalaka mibembo tokataka bazamba bibale mpe biso be te na mboka ya koko tomonaka susi mingi eyalaka kolamusa bilenge jeunesse kasi tokolikia na ndako mobeko ya mwana ezalaka pasi ezwa esika me mobeko ya tata nde ezwaka esika nzoka lelo jeunesse azali kosubir ezali mpona bagouvernement bakambi to bakonzi na biso ya bamboka soko toza exploite bango nde basinyaka bacontra yango lelo toprofite liboso ya koko ya suka mboka mpo tozali koluka épanouissement développement kobima to conscience ya biso bayindo pari ya bilenge na développement to na conscience wana tokobandela wapi to tokosala paro nini mpe bango bagouvernement oyo baza organe ya décision mpo biso tokoki kozwa mikano te mpo organe ya décision ezali mais lelo toprofite tozwa mayele na conférence ye biso bilenge paro na biso tobandela wapi mpe tosukela wapi mpe bango bagouvernement paro na bango bakobandela wapi mpe bakosukela wapi mpo etumba oyo ezwa mpenza bopikiliki nango na mabele ya afrika matondo mingi noko ndombele botale yambo nano esengeli boyeba te bainvite ebele bayawa soki batelemi na bango kotuna mituna te mituna na bango nyonso si ezwaki nango biyano yango na batelemi na bango te komitungisa te sikoyo botuni biso bajeune basala nini parce que badirigeant bango nde badecidere baorgane ya décision esengeli noko ndombele mpe bandeko balandi boyeba boye ntango tozolobela likambo ya bayindo tozoloba teke bautaki kobeba lobi oyo kaka tolobi botala manaka ya mundele depuis akreya baekole akela nyonso basystème donc elingi koloba na biso na badirigeant na biso bayindo donc biso bato tozala na kati ya mprise wana sikoyo kobanda nanu koloba teke badirigeant na biso nde badécidere décision ezowuta libanda tala basystème ezali awa par exemple tozwi UNESCO UNICEF baorgane ya Nations Unies tozwi kaka UNESCO ote yango ezotala il faut bana bakende kotanga mais l'école nini ono badiplôme wana so bosali etelo ya bayindo mais soki UNESCO andimi badiplôme wana te osomona bakela basystème ebele donc même badirigeant na biso moko baza na kati ya difficulté wana yango wana soki tata bazomonela ye na patron na ye po azosala epai ya patron po tata wana azwa makasi soki bamoni bagangeli tata na bango bana nde bato bakozwa décision balobi tata biso tolobi il faut olongwa boyi to olongwa kosala epai ya tata wana zonge epai na biso zonga na ndako na biso oza mokonzi na biso mpo oza tata na biso alors biso moko tosala makasi tolongwa na état de dépendance ce qui veut dire au lieu de se contenter na salaire au papa kozwa na compagnie siko biso tokela ba moyen oyo ekopermettre ndako na biso ezala malamu ata tata na biso ake musala te tokolia tokovivre yango na tina ya message oyo ekoconscientiser jeunesse africaine soki jeunesse africaine eyambi message oyo et se libérer mais badirigeant bakobanda kobimela wapi na kati ya message tolobaka mbala ebele bokondane bakonzi te mpo bakuta système kasi tolamusa nde conscience ya bato mpo pamba te ntango kaka tata koloba te nazolongwa na mosala to nalongwe na ngambo wana bana bazoreklame tata efali ozalaka kuna mpo biso toliaka bisuka dendo
bongo sikoyo po bana ba patron babwakelaka biso oyo bazobwakela biso na bamakoso na babiloko mosusu omoni pasi nini mpe badirigeant na biso baza na yango peuple aza na état d'inconscience eza na makambo ebele bakonzi bakoki baboya kaso bakonzi baimpose mibeko yango ya koboya biloko ya libanda to makambo ya libanda bato wana bakomobilize media na bango presse na bango ono ekomi badictature ono ekomi boto ebongi bino population bozala ndeve ndenge wana bozoyoka message oyo bolamusa bandeko na bino tozala biso banso ya kolamuka po topesa bakonzi na biso bokasi ya kozwa mikano po ntango bakoloba ete toboyi importe mais bino boza koboya mpe consommation locale ntango bino bozoboya consommation locale bozopesa bokasi na bapaya kisi kutu oyo ya bokoko ya komela bozobenga yango tisane wana bosepelaka nango te bino oyo ya bango nde bozobenga médicament mais bango mpe basali yango kaka na nzete bakamoli batuti basali kutu bango babakisi na biloko ezangi nguya moni pasi wana yango wana ntina ya conférence na biso po pamba te kuna bazoyemba bomela masanga bolangwa awa bazoloba avant centre monene ya Sovenco do Sovenco ezali société ezosala masanga awa kuna bakomela tonto soki tonto skol kuna do mokilo ekumisaka masanga oyo ekumisaka bilamba jeunesse oyo wana donc jeunesse africaine lobby eza yo Mao ntango azodeside na 1921 azalaki jeune bachinois ntango basali révolution chinoise bazalaki mingi na jeunesse na bango nde se révolutionnaki partout jeunesse mutu ekose révolutionner alors kosala révolution elingi koloba tolingi to évoluer to bande l'évolution na biso recommencer réévoluer donc tolingi to révolutionner bomoi na biso tolingi lisusu te tozala lokola bato balingeli biso tozala kasi tolingi tozala lolenge tata mokele akelaki biso nzoka lolenge tata mokele akelaki biso eza na mayele ya ebele kozala ya ebele makambo nyonso ya malamu ebele alors tala nyama akenda nanu maternité te bozwa bantilope bakota nanu bahôpital te to bakenda bahôpitaux te banda bakela bango ti lelo bazalaka kaka mais banyama oyo bakevanda na bazo batieli bango baclinique vétérinaire do baza na baproblème sérieux mpona santé na bango donc elingi olobaka soki tozongi na état naturel tokovivre mieux ke ndenge tozali lelo kovivre na monde artificiel toyaki awa tosolola na bino na ntina ya koyebisa bino te 83 ans ya mbuta machwa lokwa tozalaki na 66 ans ya 4 janvier ndenge toza kokenda boye Afrique ezala Afrika mosusu na 2025 oyo pamba te ti 2034 Europe aza na choc ya makasi ndenge bozomona boye mpona reine na bango bazokende na kosila donc likambo ya 3e guerre mondiale mpona mutation ya pouvoir pe réincarnation d'esprit ekoprovoke montée ya Asie décadence ya Europe et renaissance africaine donc milimo ya sika ezoya kobotama na Afrika alors bo préparer ba africain na kolia na komela na bango po pamba te tango biso tolobaka même makambo tozoloba te non bazo sala opération ya vaccination synchronisée et que soit tel mboka donc eza na ba objectif parce que ba cerveau ya bana eza même na ba problème ndenge ote bomelisa bana maite toujours baza ko s'attaquer na ba cerveau ya bana cerveau ya jeunesse raisonnement to mentalité à jeunesse pour détruire davantage jeunesse africaine
Or, ce qui va détruire la jeunesse africaine, l'élo, donc lobby et cause la dissous plus grave danger makasi parce que l'Afrique a causanga ba conscient. Or, l'élo toujours souffrir na inconscience parce que jeunesse na biso depuis époque ya éveil na biso yaki na 1921 ba droguer jeunesse, ba travailler jeunesse, ba désorienter jeunesse, ba garder biso en état enfantin, ba garder biso ba ti biso kaka to tikala lokola bana mike. Lelo to se retrouver na période yo jeunesse congolaise, jeunesse africaine et ça kaka endormi, et ça kaka ya kolala. Donc passion to zo mona delo, et ça c'est plus grave na ki mokolo na biso ba jeune ya lelo. Donc vieillesse na biso et cause la pasi mingi soki to la mukite lelo. Donc ce qui ba jeune en 1921 bala mukaki, ba jeune ya bambulo eleka ki bala mukaki, lelo to zala déjà na ba conscient mbele to kuti mboka ya ba conscient, ba vieux conscient. Alors lelo mbele Afrique toza mosusu. Siko po Afrique ya lobby ezala pe mosusu, ezala Afrique oyekelaka. Esengeli jeunesse ya lelo alamuka. Akoma lelo jeunesse consciente, jeunesse oye salaka travailleuse, jeunesse oye kelaka, jeunesse oyo elulaka kiboyindo, oyo azoye bisa mwana na ye. Ete eloko nyonso ezalaka importé eza danger pona bomoi na yo. Kasi eloko nyonso ezali local o tata mokela kela kina mabele na yo ya mwana nde ezali bolamu pona yo. Alors bandana na kolinga poso na yo, bandana na kolinga lolenge o bakela ki yo. Kotia suki ya kodefa na mutu na yo te po pamba te oyebite ekumbeli yo nini. Ko pakola loko ya libanda na nzoto na yo te po oyebite batiaki yango nini na nini eko sala nini na nzoto na yo. Linga osalela oyo tata mokele atiaki pembeni na yo. Tokolonga tokomata yango ekosala bokasi na biso lobi po betelanga mutu wana natikanga moko na beta eza na bokeseni. Betelanga mutu wana ko bete ndeka motema ne kolingela. Mais soki yo moko ko beto ko ebate na bete na makasi ya lolenge kana. Lelo azi azelaki te asalela biloko ya Europe ya ngwana aza makasi wana. Alors biso na se apongi na boyinga okoyoka bongo bilambo lati bongo micro zo salela. Mais au micro lelo eza ba européen te po eza marque Grouding te moni eza ba micro ya ba asiatique. Alors bongo bilambo lati il y a pas un seul fil de l'Occident. Donc il y a Eteni, il y a Afrique de l'Ouest, tozo bunda, mais il faut en Afrique centrale, to banda pe potolo na coton, to banda pe kokela bilamba, oyo ya biso na kolikia to yaki lelo to solo la nabino to zongisi matondo na ba dirigeant ba baso kamba mboka na biso Congo awa poete kimia oyo eza na kati pe ya mboka elingisi bayambi biso malamu tosepeli na koyamba yango nde tosengi bilenge bozala ya kolamuka ndenge biso topesi bino sango toliki ete esika nyonso okutana ndeko na yo aza na pongi okolamusa ye lamuka po tokomi na ngonga ya kolamuka po mokili esi ekoti na makama. Alors esurprendre biso te kasi tobunda na ntango makama yango ekobanda koya ntango biloko ekobanda ya lisusu te tokosala nini po tokufa na banzala te tokosala nini po pasi elekela biso te makasi. Alors to banda ko yekola même na ko raffiner pétrole pour to na pétrole na biso to ko kozala difficulté ya pétrole te dona mukuse esprit ya walongo mfumu kimbangu na biso molimo ya walongo mfumu kimbangu na biso angetukula masibi ya lolendo lungo bayaki ko bikisa biso elata biso poto lamuka peto zwa mikano.
na bongo molimo ya mbuta machwa kivukisi elata biso toyeba ete ngai moko na kosala makasi mpona mibikisa ndenge bango bamibimisaki na boloko kuna na Chad biso mpe tosala makasi po tomibimisa na boloko ya mundele prisonnier mbala mosusu mpo kokobuka boloko po akima me ye moko soki alingi ne kokima te ata yo buki boloko akotikala kaka kuna me mbala mosusu obuki boloko te me ye moko kuna na boloko alobi te vi wana ezali mabe alabimi na ye. Alors na lolenge wana tokoyebisa bino bandeko bosala makasi po tobima na boloko ya mundele po biso bakoko na biso bayebaki boloko te bayebaki prison te. Prison ezali œuvre ya mundele. Sikoyo na monoko ya mboka na biso kombo ya prison ezalaka te. Kombo wana boyokaka boloko elingi eloba bloqué ye. Mundele mutu azoloba na français bloqué ces messieurs. Alors bloqué ndekei bloqué ye boloko kokota na bloc po mundele azalaki olobela bongo. Allez, mettez-le dans un bloc. Allez, bloc, boloko, allez, kei kaka bongo, boloko. Ti bolobaka boloko, bolobaka on a français déformé. Matondo mingi. Ndena bongo, na topesi bino maloba te po tozokata sikoyo. Matondo topesaki eza likolo ya kozongisela bandeko banso matondo boyaki malamu bandeko banso pe bazolanda biso bolanda na bokebi kimia tata mokeli ezala na bino banso nzela ezala malamu maso malamu mapamboli ya tata mokeli na nzela ya walongo mfumuki mbangu koleka na mbuta machwa pe balongo pe bakoko banso elata bino makasi na bokundoli oyo ezali koya ya le 16 le 17 mbotama mbuta machwa bozongi ya mbuta lumumba nyonso ezala kimia mpona bino kongo ebatelama bakongo nyonso ebatelama afrika nyonso mpe ebatelama na mayemanso ya mabe ezali koya matondo mingi. Awande tobendi suka ya conférence na biso oyo ezalaki bongo mikolo mibale ebandaki lobi lelo ebendi suka tokozongisa matondo na nesongia nzela fumukusukia muzala mpanda na ngola koko ya suka mboka na ebele ya basacrifice ye baze kosala mokolo na mokolo po ya bolamusi makanisi pe bomoto na biso baindo matondo na biso banso na bayeba uti kiwatomba biso bayamfwa toyambi bino na kimia na esengo tozongiseli bino matondo na détermination na bino na biso bayamfwa ngai ndeko na bino moto yamfwa na yambi bino na kimia pe na tombeli bino bokasi pe nguya piko ekoba kozala na kati ya etumba na maloba ye penzande tobendi suka tozongisi matondo na bandeko ya esika ye bayambaki biso Télé Congo matondo na bino merci matondo na vuva mo television kuna na kiwa tomba ko uta na doje na yango pe na bokambe nyonso tokosisa kotanga te matondo na mvundi ya mamo Afrique centrale doje bokiti boto relemfwa ponini te kizunga banganga ngunza yonso banengo ebandeli matondo pe libota lilongo équipe technique matondo na bino tokotanga bino te mosala etamboli bo elongo bani na botosi yonso po ya kobimisa nesongia nzila fumukusukia muzala mpanda na ngola koko ya suka mboka motangisi na eleko ye bakobimisala ya 1921 mfumukusu ataba kubonisa bino biso sisima na bino mikakatano bambula bambongi sisima na bino bolemba biso bana te boku bakoteyaka biso ntango nyonso mpona maloba na bino bozangisaka te nayokaka posa kotika bino te bana
Otika binote bana, otika biso pete sonya zila, ulimba baby sote sonya zila, butala, mabuta to bimeli na yango, butala, pomoina biso na mokili ya musunyo yo, izola kisa tozali batwa mababe. Izola kisa tozali bana